Ingeta, la famille Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bandikonanga, kolala, kolamukana, ba dossier, kolala, kolamukana, makambo, kolala, kolamukana, ya pasi pimawa, kolala, kolamuka, na ya kohinda, na ya kobeba, na ya kosala pasi mingi na motema. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. J'espère que vous allez bien. De mon côté, Dieu fait grâce. Bandukunanga kandembo mona yasikezo kota. Donc, Nzambazo bomba, Nzambazo batela, Nzambe aza ilongo na biso na système pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. Lelo chagine sena officiel bandukunanga to yelibino kande boyebi ba matière, ba situation, ba circonstance. Toyeli bino makambo ya sika, toyeli bino ya sika ye bandeko na ngai pona bandeko nyonso bakoti sika shebiso tosengika na bino bo s'abonner massivement tango bozo s'abonaka bobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ekozala toujours et encore que non à chaque fois que une SNM officielle arbanotiaka ba biloko ya sika bokozala directement informé na ndenge moko ya malamu. Lelo toye na makambo kaka ya Vanessa Patus Badus bandekonanga kande boyebi autaki kokufa. C'était depuis semaine passée, si je ne m'abuse pas, de samedi ya nde akufaki nde ayaki kotika biso bandekonangai. C'était vers 5h du matin oyo akufaki bato o déjà babando solanaye depuis vendredi abandai kotia na bastati na ye azotiaka bafoto azosolola na bato me kolamukaka na tongo ayaki kosala crise ayaki kokufa bandeko na nga mpona bao balingaka mpenza bayeba azalaki nani ba explication nyonso bandeko na nga eza awa année ya sika solo ya sika agrandissement de troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavcare okosepela. La santé n'a pas de prix. Quand on a sabino batela santé, ce que robate la santé na yote motomoko te akoti kala ko bate la santé na yote. Good news, bonne nouvelle. Sango ya malamu bandiko nanga gavcare ayeli biso ba solution ya kitoko gavcare ayeli biso ba solution ya malamu. Pona bandiko na biso nyonso oyo bazotungisa mingi na oyo etali makambo mabota en tout cas top sengi na bino bobenga kaka numéro ya gavcare to bokoki kobenga nga na numéro oyo bozomona na babande d'écran na bino na kotia bino en contact direct na gavcare pour que basunga bino na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. Bandeko nanga gavcare aye na ba solution ya ba femme porteuse pona bandeko na biso mosusu o bakoki kokumba zemi te selon ndenge nzambe akela bango moyen okumba zemi eza te ba solution ezali na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Bandeko nanga
lelo toye na makambo awa toye na dossier ya Vanessa Patus. Vanessa Patus azalaki partenaire ya Jérémy Chabani. Ezalaki teke no mwasi na mobali te, batikala kozala mwasi na mobali te. Vanessa azalaki femme mariée, azalaki penza femme mariée, mais bazalaki ba partenaire na Jérémy. Jérémy a bando salele ba publicité. De l'autre côté, Vanessa de son côté abandaki ko sponsoriser Jérémy Chabani. Ezalaki nde bongo, donc partenaire na bango ezalaki mwa bongo. Alors quelques témoignages ya Vanessa tous a bolanda ngo nanu ngana osonga nanga sima pona komeka koya ko continuer mo analyse na biso, et puis na mwa vidéo na ye avant akufa ezaka participer mawana obanda nanu na vidéo na ye avant akufa, et après nde na kotie la bino moi mama kambo Jérémy Chabani loba na bandeko na biso mosusu o baloba concernant liwa, surtout et encore ya Vanessa pona bandeko na biso mosusu ba s'abonner na siki na bino bo s'abonner, partager, aimer, commenter et ko salanga malamu tolanda, et on se retrouve juste après. Partini a souhaité. Regarde comme elle ja. Vas-y, ouais, toujours. Partini a souhaité. Regarde comme elle ja. Vas-y, ouais, toujours. Partini a souhaité. Regarde comme elle ja. Vas-y, ouais, toujours. Partini a souhaité. Regarde comme elle ja. Vas-y, ouais, toujours. Partini a souhaité. Regarde comme elle ja. Vas-y, ouais, toujours. Partini a souhaité. Regarde comme elle ja. Vas-y, ouais, toujours. Plusieurs personnes se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi nanani, nanana, bazo lukabayeba? Ça fait très mal de voir une personne en bonne santé aujourd'hui et le lendemain, on vous dit que la personne n'est plus. Ça parle sur les toits, beaucoup de gens cherchent à savoir qui est Madame Vanessa Patus. Madame Vanessa Patus était une femme entreprenante, très active et qui rêvait grand. Elle avait un mari aimable, qu'ils étaient ensemble, mais c'est Dominique. Batebele bao pensé basango bao bablo comme c'était la copine de Jérémy. Non, elle n'était pas la copine de Jérémy, elle était juste partenariat Jérémy Chabani. Il va soutenir Bagag dans Bango, et puis Bango en retour va la promotion, il y a shop naïe. Elle est au la maquette, ndeko na biso atiki biso batebele bao kabayeba akufina nini ils ont cardiaque. Il y a une question de mituna. Pourquoi en ce moment plusieurs chaînes bazokufa na cardiaque, et puis sur l'année bango il y a moins de 45 ans bakomi kufa ebele kaka na cardiaque? Est-ce que l'État au gosa les logo monté ou bandata gosa la investigation la mort à batu koluka koyeba qu'est-ce qui ne va pas au Congo? En tout cas ça fait très mal. Comment la maman la biso Vanessa Patus nege akufi yango biso nga étant que évangéliste na yaka toujours na ba message ya boye pour vous dire que topé sa vie pas Yesu mokili komi na suka, mokili ekomi na suka, mokili eza biso te toza bapaya lelo lobi tosalaki tolelaki bato kofinga bafingaki Messie Christian soi-disant que aza mobulu atiki basi, mais babosanaki ke ka ndenge bakufi
ndenge mpe ngana mpe tokotika mokili mpo eza mokili na biso te elelo tolela madame Vanessa bino baoyo bokontinuaka kokritike mibembe lokwa bino botikala éternellement coup de chapeau Batuz Gabriel Autipoto aye alia madesu na limbondo ya village Batuz. Bongo limbondo ango vert. Limbondo ango vert. En train de village Batuz. Non. Na yo kango kana sango. Na bina yana nga mona mona na miso. Village Batuz toza na quartier GB commune Ngaliema avenue Moyo ni. Voilà, nabandi ebela batuto tukolanda kande na ebisaka bino ezana ba makambo susu oyo de notre côté toyaka toujours tolobi eza makambo susu tolingaka toujours toyela bino ba preuve nyonso ezala yango boti kolanda makambo ya Vanessa boti koyoka ye ndenge azalaki makambo nyonso ndenge kendaki Vanessa azalaki na restaurant na ya munene ba o déjà bayebi bakindaka kuna elobata ndeko na biso mosusu oyo alobaki ke kuna ezaka bato ya mbongo bona ata bato ya so sa mbongo bato babando kende kuna babando lia parce que il y avait de l'ambiance ezalaki penza bien bayambando yamba mutu nyonso ayebaki kovanda na baninga et surtout la plupart de gens oyo bayebaki Vanessa bazobetaka lisolo ke azalaki mwasi moko très mature azalaki pe mwasi moko oyo ayebaki kovanda na baninga azalaki pe mwasi moko oyo penza azalaki social parce que dans la vie eza bato mosusu soki ka nzambe apamboli mwa porte moko songole pakata ye kofungwama bato mosusu bakomaka na orgueil bato mosusu omona komi komimona mais elle était toujours humble elle était toujours là pona bato mosusu même par sa façon de s'habiller omona kaka simplicité ya makasi ezalaki en tout cas molimo na ye pema na kimia ka ndenge tolobaka liwa ntango eyaka elobaka nango na mutu te eyebisaka mutu te mutu na aza na ndenge na ye ya kokufa. Je sais qu'il y a des personnes déjà oyo bazoloba kino babomi ya koboma bon nzambe ye moko kaka nde ayebi yango dans la vie surtout ka nde boyebi il faut tozalaka prudent et aussi au-delà de ça la vie de la prière. La vie de la prière, nzambe soki apamboli yo kotika prière te soki oza na eloko te kotika prière te donc zalaka na prière kindoki ya biso bato ya mwindo ezalaka kindoki ya kosala baninga mabe ezalaka kindoki moko ya kobomaka na kindoki ya mundele ye akokanisa abongisa biloko akokanisa asala makambo ya malonga me ya biso bato ya mwindo ezalaka kaka nasala ye mabe na faire souffrir ye akufa amata akita ezalaka bongo tolobi te ke no Vanessa babomaki ya koboma te liwa ya ye nzambe ka ye moko ayebi na ye moko ndenge akufi ka ndenge boyebi mutu soki akufi ayebaka source ya liwa soki eza ya nzambe soki eza ya mutu yango bomonaka bato mosusu ava akufa komi kobunda abunda aloba kombo ya mutu oyo azoboma ye mosusu ezalaka bongo tomonaka biso nyonso donc eza mwa bongo voilà tokomi na mwa suka ya partage na biso ya lelo eloko ya kitoko kendaka nango mbangu moyana bakisa aya ezali te suka na biso yango oyo permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine.